Bongo check check TV. Yasibo mutombo. Bongo check check TV. Yasibo mutombo. Bonjour Batata, bonjour Maman, bonjour Bilenge, de partout vous nous suivez. Congo check check aye sous na innovation aye comme toujours. Tozali awa na sujet oyo tokolobela lelo. Makambo ya Mama Denise na makambo ya Mama Olive. Ndenge tomoni ezali guerre ya leadership entre Madame Mibale. Ce que tu as tokoloba affaire Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna, oyo azali vraiment déterminé na maloba oyo nzamba pesiye, maloba oyo Samuel oyo batindaki message po akende koyebisa Saul ke Mokonzi na yo eza deja ya kosila alongwa atika mindondo. Tozali susu na affaire ya Fali Ipupa. Fali Ipupa ye na mboka Paris na baye na ye nyonso bazala sala repetition mikolo nyonso bakombata pe epai bazolala nzinga nyonso wana bazozela date ya le 28 tokoyeba nani akolonga nani akokweya. Tozali susu na programme ya matanga ya dadi oyo epai komite esalamaki ya munene mais bana ya basu groupe ndenge babengaka ba plateforme bango bazalaki a société et puis bazala kosendigne kolobela ngo lisusu. Voilà 4 tozana likambo ya gloire ya olangi vitesse eleki mingi mbala moko na Turquie Grèce awa tozoloba toyebi te soki akoti Paris soki akoti te. To continue lisusu tokolobela makambo ya Pasteur Moïse Mbia. Bon, pour commencer tosengi na régie bapesa biso nano mwa transit avant tobanda. Oui, tozongi na plateau na affaire Denise, Mama Denise na Mama Olive. Bandeko Congo toyebi te soki tozokende wapi. Likambo tolobaki yango na émission précédente pona kolakisa keno lakisa mutu ndenge ya kozwa mbisi ke okabela mutu lobi akomiyeba te. Bashege soki okei na minute oyo na mama yemo okokuta bato baboti bana bakokisi déjà 8 mois, bana bakokisi ba inane. Il y a des malades qui sont là-bas oyo bakangi bango en otage bazokoka kobima te mpona nini mpo bafuti mbongo te. Mais quelque part tozomona banjoko mibale bazobunda. Mama Denise ayaki avant-hier na $15,000. $15,000 wana ese mettre mbutu na kati ya bakomedia. Lisanga ya bakomedia munene oyo ezali kokambama na masumu elombe tomoni ntiakala bazali wana ya pour ne pas citer tout le monde bakoba ba recevoir au moins $15,000 ba s'associer na famille. Mais ba plateforme ba groupe oyo ya mwa mike baza représenté te. Soki ba image ndenge totali okomona keno salle ezalaki presque vide puisque vraiment bousculade bimi wana, c'est-à-dire oyo azoloba en quai de poisson bayokani te. Lelo ndenge tozoloba boye Mama Olive aye oyo baza kozela akoya oyo akoya te. Aye vraiment na triomphe Moïse aye. Alors ye pa aye donc on a tchaki 15 toyebi te soki ya kotia 20 na matanga kaka moko wana. Mais au moment où na mama yemu mutu moko azali entre la vie et la mort
bakoma kawana te. Au moment où okenda ba cimetière ba bibembe muso ezali wana bato baza ko abandonner yango faute ya moyen ya muke, wakala mboka ngo tozoyeba te tozokende wapi, eza mawa trop, eza mawa mingi. Alors yango message oyo tozoprofite na bade grande dame oyo bazali wana bameka kotala social na kote nyonso. Eza te keno mpo mutu asalaka théâtre, mpo mutu abinaka ndenge nalakisaki bino wana, bango nde baza na bayam droit ya kobénéficier social, ezali bongo te. Toleki na étape ya Fally Ipupa. Fally Ipupa ye azali na mboka Paris na orchestre na ye mobimba bazo répéter avec détermination. Le 28 il faut concert ezala na Bercy babeta. Mais quelque part ba combattants ils sont déterminés balobi soki mort d'homme kozala mokolo wana nde tomona. Alors tozoyeba te nani mokolo nani leki. Quelque part Fally Ipupa aza na nzala na ye. Concert wana ntango azobeta alobi ezali na cadre au moins ya humanitaire, recette nyonso ya kozwa amemango na Congo mpona kosalisa baye bazangi mosolo, baye baza na pasi, baye baza na bahôpitaux, ainsi de suite. Quelque part bacombattant balobi non pouvoir échanger, mais quelque part tozomona kaka mbutu ndenge ezali wana, mais c'est pas le moment. Préoccupation ezali te en premier que non musique ezonga, non, il faut obtempérer encore une année ezali nano précoce. Fallait ba musicien bakitisaka même mwa motema batala mboka ndenge ezali. Qui dit vrai bino moko botirer entre les deux, concert ou pas concert. Toleki tokei na chapitre ya Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna aza au moins vraiment mutanzambe, mais aza déterminé quelque part. C'est comme si déjà azali politicien. Aza ko évoquer l'article, alobi article 67 ya constitution oyo ezolobake autorité morale Mokonzi esili Congo ezali par terre où Samuel batindaki ye ayebisa Saoul que non, vraiment Mokonzi na yo esili déjà. Article 67 qui dit tout Congolais a le devoir de protéger la propriété des biens et d'intérêt public, c'est-à-dire ce que vous allez Congolais au monde bazo buka tanzela ou bien au monde bazo tcha désordre na kati ya mboka na yo. Voilà, oza na droit ya kotya lisu, oza na droit ya liloba ya kolobela yango. Wana article 67 ya constitution ya biso ya Congo yango nde eza koévoke na loba wana. Alors Pasteur Mukuna alobi ezali éveil patriotique nde azoprône, nzambe alakisi ye ke nde yebisa bato wana kende pouvoir na bino eza deja ya kosila, badérange te na oyo azali Congo, batika évolue na bato mosusu ekozala nango bien. Mais eza idée oyo euti kaka epa na ye, nzambe moto alakisi ye. Mais na Congo bapasteur baza ebele, banzambe eza ebele, fallait au moins aunir le reste ya ba église mpona kolakisa bango ke no nzambe alakisi ke no tosala éveil politique. Mais tozomona kombango c'est comme si azomema ngo ye moko. Tolongo wana tozali na affaire Gloria Olange. Gloria Olange ezali mwa mawa bomeka nana kobosa na mwana bato, nzambe akotia maboko akokoma bisiko tozali oyo ezali nzela ya moto nyonso azoluka akota poto. C'est parce que na Congo ya un sans papa awa mwa lipa ezomonana, mais vitesse na ye na analyse ndenge tozali abayebisi biso moto aboti lelo 2 jours à Maternio, 3e jour à Katisi Grèce,
Sur le 5e jour, à déjà la poto, ça on ne sait pas encore, qui reste à vérifier. Mais de souche propre, Azalaki déjà na ticket naïe, et puis le programme naïe, Zaki déjà taillé. Voilà, on a que couper ça y est, chance belé, il y a Akomana Mabele, il y a Mundele, Nenge Batutu, Bazoluka, Bakota. Donc, affaire Moïse Mbia, Bazala Mbutu Mbutu, voilà, Eliane Azalaki piégé, à se confesser, mais pour le moment, verdict est tombé dans la noté, Bazo Bundananano. Alors, vous avez la patience dès que tu reçois une nouvelle, la précision, tu peux balancer les binômes. Alors, pour aller là, tu sais qui bouille. Ce qui nouvelle, moi, est tombé même dans le moye awa, pour que mon acte au chango, na bilili. Voilà. XOR, Atikibino, bonjour, bonsoir. Après, c'est un sponsor officiel, Ben Mbuyamba, depuis Bruxelles, et puis Nassib Mutombo, depuis Allemagne. Bye. Vous êtes de passage à Kinshasa? La solution pour un séjour agréable, c'est le Flat Hotel Bevipri House chez Ben Mbuyamba. Au 15 avenue Mbenseke, à Binza, ma campagne. Un cadre reposant, un cadre paradisiaque chez Ben Mbuyamba. À 2 minutes de la station, ma campagne. Accès facile. Tout transport en commun chez Ben Mbuyamba. C'est la qualité, c'est la tranquillité, c'est la classe, et ben c'est la différence. Réservé au 0032 472 62 28 34 ou bien au 09 98 61 68 54 précédé de 00243 si vous appelez de l'étranger. Classifié au niveau supérieur, le Flat Hotel Bevipri House chez Ben Mbuyamba. Merci Ben.